Chers compatriotes, chers amis, bonjour, je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, je reviens encore sur la constitution congolaise, puisque la crise bat son plein. Le pouvoir en place s'entête pour essayer d'imposer le changement de la constitution. Alors, je pense que je vais aborder cette question dans nos deux langues pour que les choses soient très très claires. Et donc, bandeko na ngai, constitution oyo régime ya Félix Antoine Tshilombo azolinga kochanger malamu totelemela yango ndenge biso nyonso tokomi kosala. D'abord, constitution ezali nini? Constitution ezali mibeko. Constitution ezali makunzi oyo eza kosimba mboka pe oyo eza kopesa tina ya mboka na ba oyo baza kotala biso na libanda na biso moko na kati ya mboka. Constitution ezali lisekite, ezali élément juridique moko oyo ezali ko tenir compte ya ba sacrifice consenti par les pères fondateurs, ya ba souffrance oyo ba enduré pour libérer le pays, et puis ezali pe ko tenir compte ya makila oyo esopanaki pote lutwana balonga yango, ezali pe surtout ko tenir compte ya intégrité territoriale. Alors, nyonso wana ezali ko constituer socle commun, c'est-à-dire héritage commun à travers lequel tous les Congolais peuvent se reconnaître et à travers lequel les étrangers peuvent aussi nous identifier. Ezali pe ko déterminer source ya légitimité, puisque constitution yango penza mutepesaka mateya ya ba institution. Et ba institution wana justement ezali résultante ya etumba oyo ba père fondateur na bamboka nyonso tu babunda pote ba libérer mboka na bango. Donc ezali lisekité. Alors constitution na ba institution ezali vraiment très important tokoki kosakana na yango te. Soki na kamati exemple ya bamboka lokola États-Unis, bamboka lokola Belgique. États-Unis constitution na bango eza ko dater de 1776. Ba Belge oya bango ya 1830. Mais soki totali malamu, makunzi wana ezali kaka kokamba bango ti lelo. De temps en temps bokoyoka bati mwa elembo muke, mwa virgule muke boye, pamba te mokili ezali ko évoluer, et puis ndenge pe identification ya démographie nationale pe epesaka mwa ba nuance wana. Alors, biso tokoki kozwa pe repère ya ba père fondateur na biso. Totala bien, na 1964, ezalaki nini? Ezalaki constitution à Lulabour. Ba pères fondateurs ont tenu compte ya ba sacrifice consenti depuis avant l'indépendance et puis après l'indépendance. Ba sécession nyonso wana oyo pesaki penza moto na kati ya mboka. Ba rébellion nyonso wana na ba sacrifice consenti na ba oyo batika biso pote ba bomaka bango na ba bitumba wana. Mais ba tenir compte na manso wana ba yeko bimisela biso constitution ya Luluabour. C'est-à-dire que intégrité territoriale na biso ezalaki prise en compte. Donc ça signifie très très bien que awa tozali na élément moko oyo il faut to sauvegarder. C'est-à-dire de quel pays on parle, de quelle identité aussi on parle. Alors, lelo yo toyoka ke pouvoir en place azolingaka ko changer constitution mais bande konangai. Mais la constitution n'est pas un mouchoir de poche. Oyo, n'importe quel dirigeant politique, n'importe quel responsable politique a koki ko kamata a fait sa salité na kati parce que démangeaison eza ko salaye, il faut absolument à changer. Non, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas non plus un caprice. Donc to koki ko accepter que constitution na biso to changer ango. Alors naza ko yoka pe partout au constitution wana ezali pa ya mutu basalaki yango, mais bandeko nanga totala bien na mboka na biso lelo banani baza komona pasi ezali ba congolais, banani bazali vraiment kotula na misala ezali ba congolais, bapaya nde bakomi koya kosala lokola kokamba mboka na biso. Donc nous devons d'abord savoir de quoi on parle. Banani baza ko gouverner, est-ce que biso nyonso tu tozo mona ba scénario politique wana, est-ce que zaka ba congolais ou bien ba msusu baza na ba nationalité msusu me baza koya kokamba? Soki moto epeli na mboka omona bazongi na ba pays na bango oyo esi adopta bango. Donc je trouve ici que source ya légitimité na biso, souveraineté na biso nde yango wana il faut vraiment tout défendre. Alors
naza koyoka lisusu que il faut que bongo la makambu clause mosusu esalama changer mandat, mais constitution il faut kotala touti wapi. Et là j'aimerais quand même rappeler une chose, que awa tozali en rupture totale avec le père fondateur, puisque tango constitution le Luabour et salamaki, mais tomoni kaka na mbala moko 12 mois après coup d'état et salami. Et puis remise et reprise et salamakate. Donc ça veut dire que bénédiction y a ba père fondateur et zako zanga damboka na biso jusqu'à ce jour. Alors tozali en rupture totale par rapport à cette problématique là. Tozali en rupture totale par rapport à la bénédiction que nous étions en mesure d'attendre par rapport au travail et à l'engagement des pères fondateurs. Mais ça signifie quoi? Mais ça signifie que les loyaux tozali na devoir ya koencourager manifestation nyonso oyo ezali kosalama. Na yango wana napesi longonya, nayoki bamama batelemi awa na Belgique pe batelemi, bamama belge d'origine congolaise batelemi. Alors eza pe kosenga ke musala wana esuka wana te, esengeli pe tolamusa bandeko mosusu oyo pe bazali na devoir ya kotelema mpona kodefendre mabele ya Congo. Donc, biso awa tozali na dossier yango oyo etali souveraineté nationale. Mais souveraineté nationale wana yango nde moto ekoya définir conscience nationale. Parce que ce qui toza kotelemela constitution, ça veut dire que tozwi conscience que patriotisme na biso nde yango eza kosangisa biso. Patriotisme na biso nde yango wana ekomema biso liboso. Patriotisme nde yango wana penza ekopermettre biso sikoyo to se réidentifier po toyeba ko défendre mabele na biso. Or lelo yo régime en place azali ko garantir intégrité territoriale te, azali ko garantir retour ya ba milliers de déplacés congolais te, azali pe ko garantir te que ba congolais ba ko récupérer identité na bango, et que surtout occupation rwandaise et ougandaise et aussi la namboka na biso. Donc on doit savoir ce que l'on veut. Donc tokokite toloba to changer constitution, entre-temps mboka ezali occupé, ou alors ezali carrément volonté à détruire République démocratique du Congo, parce qu'on a des deals, parce qu'on a des accords, parce qu'on a reçu mission justement d'arriver à cette fin-là. Donc moi j'encourage tous ceux qui veulent manifester. Opposition na mboka bango pe batelema, bango pe basala musala, nazali ko encourager ba manifestation wana. En tous les cas, il ne faut rien lâcher. On ne doit pas concéder ce changement de constitution à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je pense qu'il n'a aucune légitimité pour le faire, et surtout, il n'a pas le droit de le faire, puisque tout le monde sait finalement qu'il n'a pas gagné les élections, et tout le monde sait que nous sommes vraiment dans un non-état où l'imposture bat son plein. Voilà, bandeko nangai, toko solola lisusu na mikolo ekoya. Bo garder courage, nzamba pambola bino.